Yes, yes, yes. Et pour nous vivants, yes. Moninga c'est là, la posture Moninga. Yes. Tout ça va nous prendre. Vas-y, béton.
Bon, maman n'a qu'à ça, Nagam. Bonsoir, 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 bonsoir. Bana Manuela Kitoko Bashunanga. Ma pesi mbote nanga na jamuzenga le disciplinaire. Papa na kitokologie. Boko s'abonner, bo s'abonner, bashunanga, basabonanga, ko s'abonner ça gratuit. Ndeko nota na sali likambu. Photo mona rappel babolingo bashu de moi. Boke ne ko s'abonner na Facebook ya jamuzenga officiel na kati ya YouTube. Vraiment Manuela Kitoko na bino. Azalaka na TikTok, te TikTok nanga mobimba yango yo. Nga na sala TikTok nanga obina na kati ya live nanga. Parce que na Instagram te, na TikTok te, na na bablog musona na zana ngote, na na Facebook. Vraiment na TikTok nanga na sala yango avant émission na ngebanda. Veut dire ba mbote nanga na mettre des bords imbattable na kati ya Lyon, ba mbote na yo, masa nanga Anelka Ballon d'Or. 3x4, 3x reine, bambote na ser nanga kepadi, ser nanga karo de mona komote ma kepadi Weston, Igets la quinoise, babi rima, richi bambote na bino, bisika bozali, narish de moi, balobi soda makasi, la vie est belle, na bora non ba soda nanga, la vie est belle, Lucie yenga, force tranquille, et ça na Facebook moko ezobunda makasi dora elo mo ya dora ya zo beta biloko makasi donc chou de moi kombo ebungi na minicho bambote na yo Nelly la diva sukaina babi vie nanga kepa di Weston mobala moi simon ko bambote ne sikozali donc ba chou nanga mami na bino akoti nini elo ni ekoti si mami soka yo bina boye veut dire que tant na yo bina c'est que makambo eza. Donc, lelo, na posa bana Lyon, na posa bana Lyon. Basia mabala ya Lyon, ba lesbienne ya Lyon, mi balo peke ba kota mabala na kati ya Lyon. Lelo bata Lyon. Bo bengi na ngana bata Lyon bo vanda, na posa ya ba fi na mi bala ya Lyon. Po lelo na kote libino. Nde na koti bo vedi ke Manuela Kitoko. Oh China rambo na Lyon so na oyana conseil na tout. Kopupula koloba o eloko eza vérité nati nga Manuela Kitoko nazalaka contre ba makambu mususu ki mutu azoya ko détruire ba foyer ya batu alors yozo mona yozo détruire ba foyer ya baninga yozo mona yo simbi internet na tali dossier wana balobeli ngibele mami donc mutu moko azozangisa baninga na kati ya mabala na kati ya Lyon ozozangisa baninga kimia ozo panza mabala baninga ser nanga Marceline Pemba donc elle l'équité donc ba fille à Lyon nazana posa ya fille oyo nazana posa téléphone nanga nazana posa fille oyo yo bashu lelo na posa ba fille na suba audio na suba biloko ebele Manuela Kitoko azala hypocrite te Manuela Kitoko abanga te Manuela Kitoko aza muto ayaka na vérité.com na niati na leki. Donc, tant na yaka na simaka, Manuela Kitoko simaka, makambu alobaka. Manuela Kitoko akenda ni gauche droite, na kende boyoto zonga boete. Na besoin ya ndeko mwasi o babengi na kombo ya Taylor Van Damme. Bo bengi langa Taylor Van Damme. Taylor Van Damme zwa kit. Na posa ya grande sœur ya Baji Funi liko feleki mbasu na douleur. Grande sœur ya Baji Funi, champion Baji, liko feleki mbasu na douleur. Bo bengi la ngaya zwa kiti Mirabel zwa kiti bo zwa na kiti bo vanda bataillon bo zwa kiti o Manuela Kitoko makelele bo sala wana bo panza mabala baninga et comme un peu trop nazana besoin ya mwasi oyo internet eza église te tango o mema makambo na bino na ba internet ba makambo ko détruire ba foyer ya baninga en tout cas wana penza toza nango d'accord te banda wana nga na posa bo bengela nga fille oyo bo bengela nga na fille oyo oyo akangi sexy na kati ya soi-disant sexy soi-disant soki nini olati na yebite na posa bo bengela nga Taylor Van Damme yako zwa kiti Taylor Van Damme zwa kiti ndeko monso bozo mono yo kombo na ye Taylor komo ya yeba na ngone internet Taylor Van Damme bo benga Taylor bo yebise azwa kiti Manuela Kitoko atie ye Taylor mwana mwasi bozo mona bandeko nanga mama aza mama mère de famille ndeko mwasi oyo musala na ye oyo azwa
Yeyo. En tout cas. Ndeko mwasi bozomona. Musala na ye ya zwa. Musala ya ndeko Taylor o ya ye la poto. Na ebite. Biso towa bindele te. Toza ba africain. Ndeko mwasi musala o ya ye la poto eza ki lesbienne. Ki lesbienne na ye ya bomba na ye ki lesbienne te. Ndeko mwasi bozomona. Ye musala na ye na communauté. Koluka ba camarade en tout cas mutu oyo ndeko mwasi o Taylor akoluko ki camarade faut que ça attention basi ya mabala parce que ye azalo ko la démon moko ba tie na lion ye ayaka ko sala ki camarade na basi ya mabala mwana mwasi ozomona oyo yo muyembe mbia ya mibengi mbia bel ya lion ye Taylor Vandam ye alata ka boye azana pona ko isa baninga en tout cas bandeko nanga ye ayaka ka ko sala ki camarade na basi ya mabala tanga kosala no ki camarade comme bino basi ya mabala bashuna nga bino basi ya mabala boboya ka mutu te bozabi yamba bashuna ngai to bazonga bino tongo midi pokwa bobatela mabala na bino bolingo batela mabala te bovanda na bandaku na bino kimia na mibali na bino bolingo vanda kimia te mutu nyonso kolokota na balabala opusi ye pembeni na yo comme basi ya mabala na tokende kona biso Mirabel aza mwasi ya libala grande sœur ya Bajifuni asalisa ki ndeko mwasi ndenge zalaka moninga solisa ko bien ndeko mwasi oyo ya lesbienne po ya zane lesbienne officielle anzimaka ba video ezali pongamo ko Manuela ndeko mwasi oyo ngana bano kanise lokola fan mutu normal bashuna nga mwana mwasi oyo atikela nga nzoto nyonso libanda bokeba muninga soki aye koluka yo azobenga benga ona ba minio kasa muninga bozo sola normal mukolo mususu mwana mwasi oyo ngama mina bino fi oyo 2 ans passés muninga benga ko masa na sepelaka na yo zala mwasi kitoko na sepelaka na ba style na yo nazo yamba muninga normal mukolo mususu boeka ezaka na ba 23 ans na onika douche benganga na yama appel caméra ndeko mwasi aza na douche ona zo sukola nazo sukwa na douche ngabia to boma caméra to bomi caméra si douche bashuna nga asengi ole ngala kiswe loko desemi eloko na la kiswe loko moboye na chambre ndeko oyo azana tala masoko tala nzoto tala masoko même abele ndazana ngote alati essuie même we mukie lokola ya bana so essuie même zo kanga mate o acheki na nzoto ni koto nyonso eza libanda parce que nzoto na essuie e balanite abengi appel caméra ventilateur ezako ezo tourner ndeko mwasi akena kolala na mbeto atie caméra na mona mninga mwasi ne sur longoli suis moto nazoka moto ake komila lisazola tsanzoto na ye apanzi nyar nyonso boye na mbetu next makambo nzosa mulunge ngabiya na kata mwana mwasi au téléphone na katela e telefone babinga balesa ngaki ndoka kimukolo mwasa masoko kitoko bongo za masoko minene oza na nzoto na obie okende kolakisa nga mwana mwasi nzoto na yo na mona nde baboto liboso na sima opanzelinga tellement na zaka lesbienne te akokala msuko longa nga mami na bino te siko ye musala na ye neti ndeko na biso Mirabel akwe libère ki camarade oyo ake kosala ki camarade na muninga za mwasi ya libala a draguer mwasi muninga mwasi aboyi na yeba draguer ye parce que aza femme mariée basolo la bien muninga de azaki na problème muninga déficier 100 € a déficier poto ebika na ba poto des fois pe biso baso za na mo ba problème na biso ya finance asengi muninga affaire di monso ba futinga na ozongiselo 100 € na yo Mirabel pas mbongo 100 € a déficit ndeko mwasi et comme na moment que Mirabel azana posa 100 € na ye umeli azongisa 100 € na ye ndeko Taylor abite na ozongiselo mbongo te akoma lukasa la rendez-vous na muninga linta bitindela na mbongo na ngata na compte virelenga la fille alingite toma monite azolinga muninga zo draguer muninga lingite nzoka ne 100 € wana defaki muninga ezalaki nde mutambu 100 € ya defaki Mirabel eza mutambu tanga moni akomo draguer muninga lingite nazana ba voice ake kotindela encore ba papa mibali na biso ba congolais botikela ba bato libanda litoite ba ko détruire ba foyer na bino mwana mwasi o ser na nga ritma yabu oyo babengi na Taylor Vandam kende kozwa audio tindela mobali ya Mirabel oyebi mwasi na yo ndenga zawana bolimbisanga na ye barate ba lesbienne
lesbienne aza mwana mwasi, lesbienne azalaka na etolomo te, lesbienne alataka bolataka bachasse wana po bolataka soki ba etolomo ya ba chinois po olala muninga bozalaka na biloko lokola biso bwana niang lokola biso siko ndeko oyoyo amesana na ki lesbienne na ye ayebi mobali ya Mirabel aza na ye muto ba problème te atindeli mobala batu ba ojo mwasi na ndenga aza wana jour apesaka nga 5 euros apesaka nga 5 euros pona sibaka mwasi na yo na lembolaka mwasi na yo na lalaka mwasi na yo mwasi no nanga to bimaka aza likangu na ngai mwasi no na lembola libolo solo ya pona nini ko bomelaka baninga mabala boye yo soko za na lesbienne mutu nyoso tazalaka lesbienne mutu nyoso talingaka na elo lemu yo za mokonzi ya mungwa yo bayeba na lio yo bundelaka baninga basi yo kataka batu ba gileti pona banzele omwa mbali te oza mwana mobali te Taylor Vandam omwa mobali te oza na mabele oza na nia po ngana mona nzoto na yo na mona mabele na mikie lokola mbuma raisin na mona kati na yo na masoko na liboso oza mwasi wana etolomo te wana biloko biso basi tozala koma yo mwana mwasi ko lobaki na siba mwasi ndengeni kolembola lulemu mungwa qui lesbienne na ba congolais biso basi na biso ba congolais qui lesbienne les eloko tout la tolo qui lesbienne les sorcellerie ba fille ba congolaise o bo koma bilanda landa qui lesbienne c'est la sorcellerie so qui o mesana na vie na yo so koma muntu po omona ke bino ba lesbienne bo amviara na bino kaka etolomo nde makambo siko yo oza grand lesbienne yo zala mobali po yo betaka na ba momi siko yo grand lesbienne yo Taylor Vandam ozui susu mobali ya batu pona ni ozui mobali ya batu Freddy Bilele ozo bimana ye mobali ya batu o marié ozo bimane bande konanga tel meza na ba mibali musu oza o marié ozo dekone na lesbienne moko boy po mibali mususu esala rabino elengi wana mwasi ya lesbienne mwasi wana lesbienne ya bende la ka ba benga ngoni awa bende ba makangu na ye ya ba lesbienne bozo salaka ba trio mibale bele basi ba komo zwa bino ba pouvoir siko koma mwana mobali boye botala na ndeko yo na yoki ba audio ya mobali oyo aza o marié azo bimana Taylor bochera beta code mobali azo bimana Taylor Vandam garçon oyo Freddy Bilele, garçon yaza homme marié. Garçon yaza homme marié. Ye mutazo bima, moi sine ya ndaku yo, moi si kitoko. Siko papa oyo, azo bima na fio ya lesbienne. Tellement bazala ki na posa ke, papa oyo homme marié. Akoti libala pa ya fio Taylor Vandam ya lesbienne. Siko bazala ki na posa ke po, Taylor esa mesani sa mobali wana, balemba sala ka bolingo bakumisatu. Taylor ayena ba lesbienne na ye, comme mibali ya poto bozala suna ba autorité te, moi ça memeli ba makangu na ba lesbienne, po bosala bilenga batu misatu bolembola, comme Mirabel a boy na ye. Boyoka mobali oyo asa mobali ya libala, niveau afingeli mwana mwasi te. Papa, yo mwasa mobali ya libala ozo yiba. Wana mwasi na ndaku, yo Freddy Bilele oza homme marié. Comment ko finga mwana mwasi libola mama libolo mai libolo solo. Ezalaka wa mobala zoba. Mobali azo tout atole mwasi nanga za lesbienne. Esali nini na lingaki na ki lesbienne papa. Yo mobali ozana wana tolo moebo nyata mwasi no bien te. Okumisa ki lesbienne. Depuis quand ki lesbienne est comme griffe. Et donc stressé nga. Comment tata mukolo lokola yo Freddy Bilele oya ko tout atolo ke moi si na ma famille so ki likangu aza famille no te posa o marié comment ko tout atolo likangu na ngai ndenga zawana aza lesbienne na lingie bongo eza makambu mobali azoba soko moni mobali azo accepter moi si na yaza la lesbienne c'est que mobali Nicolo ba couple belé et comment mobali aza muta double sim mobali muta double sim moi si muta double sim bosangani moko yo pozwa mibali ba ninga na ya mibali ba sibeli yo mwasi donc ba pede belé ba mibali belé ko koma ba pede soko moni mobali nazo permettre yo olala mwana mwasi c'est que ye pas na posa que ya linga na lifuni ne fungwama ye pe balala kaye donc soki ye pe ya akabio na basi na oya ba lesbienne yo ko lobate yo pe soko kangena mibali bazolala ye yo pe ko lobate po eza normalité mobali aza noko mobali aza vrai jo
comment vous accepter ozo benga pe mwana mwasi po yebisa eke mwasi na ngazaka lesbienne na linga ke bongo papa oza borole zonga na ndako libala pa mwasi na yo papa Freddy Bilele ozoba mobali oza vraiment zoba ya mobali donc ceux qui bino couple na bino yango ba couple mususu tellement tonda buzoba elingezwa buzoba na bino bokomi ko latisa ngona ba couple ya baninga et normal te Taylor zonga mutu pona ki lesbienne senga rapeke moi si moi lesbienne faut zala bien comment yo mo faux chéri mo boye o na taille ya bien te oza moi si mo oza bien te mais olingo bomela baninga mabala na taille ni yango bandolo bela na ba ojo Taylor taille yo zala nango nana koso Taylor Vandam nana zo koso zala na taille ya bien oza vrai chéri yo bomela ba mabala basi ngo ba lesbienne balinga bino il faut batala bien na taille ni poko lembola moi si na se yo basi ngo ba lembola ko na se il faut zala no plat po yo mo na libumu zo sipa awa siko muninga no moi so pesa ke ba devoir yo kotombola ko ba mafuta yo ko lia ka ona se oza dégueulasse so ba oyebi surtout ça dégueulasse Taylor Vandam dégueulasse et a salité eza ki bondoki o yo zo sala eza ki ndoki eza vraiment ki ndoki sika ba mabala baninga kinya yo komika na mabala baninga okenda ko ndima ke moi sino na lala ye yo lala baninga basi nani na ba itelo mo ba chinois olala basi na nini mulembo ni makaya buyaya vini nwana ndeko langa mwasi mama mukolo boza na bana yo bebisa osamusaka ba via baninga soki po zalaka ba lesbienne na baninga e na mutu musu asala makambo na vina ye ezalaka via banai ko anviete ya kozala lesbienne oui asenga nzambe na eko limbisi nzambe limbisa nga viola ya ki lesbienne ezala ngo vina ngate baninga ba changer makambo yo ti lelo banda 1900 na tira mobutu ozalaka lesbienne ti lelo na époque Fati Beton elle la vie est belle bo sekati azati lelo za lesbienne ti lelo zo sala ba video yo ndimaka nao mikolele kaki ozo swana misuna mwasi mususu ya yo ya lesbienne muninga bala muninga koma na libala na ye oke ko panza baninga ba voiture pona ni ozo kazua donc basi wana bana do bayaya yango na bino ngo basi ngo ba lesbienne botika muninga mwasa ya robeta ka bino beta ye boza bino na bino basi beta ye yo mwana mwasi na mibala ngo ya bino bazotika ka ye a traumatisera bino kotisaka na ba couple na bino kimia mibala neti mobala ya Mirabel papa beta yo zo misena mwasi parce que aza mwana mwasi akoyi ko banda kobenga ka ote oza camarade na yete oza mobala libala papa batela mwasi na yo ata mwasi na azalaka lesbienne ezalaki le passé lelo mwasi akoma na vile bo umeli na mwasi na yo kolinga te opesa mungunya espace aya ko détruire couple na yo yaya mobali aleki bashuba lesbienne bana nga baso boza ba lesbienne na kosa bino te omoni mwasi o Taylor Vandam mama na lesbienne mais likolo nango azala peka na posa etolomo mobali aleki mobali nde makambo comment yo muninga mwasi yo lingika baninga basi yo masoko nga masoko to ke ne feti ndenge ni basi na basi to melwa ba makopi non mobali nde makambo mwasi abotsa muninga ne mwasi te mwasi apesa muninga bilenge mobali apesa kate mobali nde makambo etolomo oh mobali oliope mobali pa kota cave mobali soka koti cave mwasi ayoke lengi to senga siko musisa yo lembola baningo lembolo obimisi makaya bu nyonso osilisi mungwa muninga ba episi nyonso na nzoto après wana ezo senga musisa ezo senga ba biloko ya ba chinois te epesa baninga cancer ezo senga ba pareil to chuba baninga boni boy mama boni boy na ba 2022 kwa mwasi ya soni basi ya boye na kati ya communauté neti nga Manuela na sala karando te me ba jara basi lo kwa bino o bo linga boya ko tutara tolo bo sala ka ba video ya buzoba boya ko tutela na communauté bo bebisa ba leki ke ki lesbienne eza normal nga na lesbienne officielle ba tunyas ba yebi na lesbienne mais wa lesbienne wana mabele ke le okati ya mabele coiffer mabele wana ba kato mabele ba okato ezalongo opération mingi kende futa mbongo baninga ba osalisa masoko na mabele yo kende ko futa mbongo ba bamba o etolomo ba bambi etolomo poto nzima ki oza pena oza noko po likolo nango olata sexy olata string
Po mibali balata string te mibali balata ba boxer. Yo Taylor Van Damme olata string. Yo Taylor Van Damme na fin du mois chaque mois au réglage. Obimisaka règle. Donc dès que biso basi obimisaka règle. Soit qui moi na mobali a commis ko régler, c'est que moi na mobali wana simba kisi. Donc veut dire que yo simba kisi yo régler wa mobali. A mobali te maman. Changer banga nzambe. Ponga manuela olinga ko lesa ngaki ndoki moko boye. Mais ceux qui n'attikela ka autant banda 2 ans wana beta ngeloko na yambaka yo te na longola na nzela nanga parce que na mono ncho. Eza mutu nyonso taza lesbienne. Mutu nyonso ta lingaka vi wana. Tika ko bebisa ba réputation ba ninga. Soki moninga sali na oki camarade. Yo vino eza ki lesbienne. Etali yo. Mais ko linga to mema batu nyonso ba sambwa na yo. Ba shunanga. Yango faut bosala très attention. Mirabel grande sœur ya Baji Founi, champion Baji, liko fele ki mbasu na douleur maître mba débord imbattable. Makambo boyne to boya. Ba makambo salité 2022 otolobi ke to cha mutu na nzela. Na kati ya media ngama na kitoko na pesa na conseil, mais so na moni film ko na media. Na kati ya media oya na makambo mabe. Makambo mabe no elingezwa place. Makamba mabena ye ne détruit ba couple bolé kate po Taylor ozala munoko yo soko kataka sexy manela kitoko kataka sexy metan no ya na tele mela bino nga banga te na tanga kombo na tanga kombo parce que vi wana ki lesbienne to boyango soko sala ka ki lesbienne no ba shuna nga bo sala mo en caché bo sala mo en privé mais boye la bisote o elo ba jet li basi apoto malile beta biso biso ne sote malile beta biso. Donc ninga o abengi que police de la presse manela kitoko police mbila de la presse parce que mutu asala rendre le kanga azate mutu alobaka ko le kanga azate alors ngape nazaka mieux placé ya ko loba na baninga na nga basi ba bêtise l'internet faut bo arrêter non bando yo sambu sala bino na ba mir na nga yo monique yo za lesbienne makambo kindo kibongo oyaka ko ndimango non mobali na yo Freddy Bilele oza mobali te okoyi ko kota na makambu ya basite yo oyaka ko fingaka donc tu ozo finga ide na bino muninga mwasi libala na ekufa tangu libala na eko kufa po yo Freddy Bilele okenda ko lala sikoyo Mirabel parce que akomi telandela bo sala makambu wana bino nyoso 3 personnes c'est la sorcellerie et ça sorcellerie qui lesbienne makambo munzamba bomela ka mokili na ye makambo ki lesbienne na ki pede bo garder bande soko zala ka pede garder bande soko zala ka lesbienne garder bande na yo sala makambo non en kuku parce que oh yo sala na vie privée na yo to yebate mais soki ka ke katisi ba caméra peli bo komi ko ya ko confirmer ba salité na bino bo panzaka ba vidéo ya salité ozo kumi so depuis quand ese lo ka soni ki lesbienne bashu okozala na bo jeunesse o sala ki yango oyeba kite bashu bozolanda manuela o sala le msu ba ki lesbienne moko boye oui eza normal le msu nzamba limbiso lelo to koyeba mama mikolo na ba age oyo ti lelo to zalaka na makambu ya ba ninga balembola ka biso yango bino basi ya mabala bo arrêter ko lataka bilamba devant ba ninga kolinga te muninga soko lingola te lamba na yo muninga bandi manela kitoko kana nzoto kitoko masoko no kitoko te moi ça libala ba fi botika no molimo ko lata bilamba mutu musoko ozaloza lesbienne te mais molimo musoko kotela muninga na yo kaka ndengo zolata bilamba na facilité devant muninga olongoli mabele no polele devant muninga po mutango muninga banoye biso no camarade nanga po sola masoloni camarade nanga uza mito mabele kitoko camarade nanga libumu kitoko camarade nanga nzoto kitoko pona nini to se respecter bino basi mabala nzoto na yo eza pona yo na mobali na yo en dehors ya mobali na yo mwasa libala mutu musu ana droit mona nzoto note mutu mususu te ana droit komona nzoto na yo soko za mutu ba camarade muninga ko talo na ndaku o utaki douche muninga faza na salon na chambre na yo eza pona yo na mobali chambre ba chambre na biso bomi pesa no ba valeur ko yango mona ke des fois biso ba auto ya to zo misabino na place. Yo comment moi ça libala chambre balala na mobali ba kopsa ba camarade te chambre ya moi ça libala
oyo ezaki oza femme mariée baninga na ofo basukaka na salon ntango mosusu baleki na cuisine toilette po toilette moto akoya na ndako naki osuba cuisine akoyozwa kopa mela mai na salon bovandi bootala maboke bootala théâtre bootala ta bamanuela baconseil ya manuela na télévision mais na chambre eza privé chambre ya mutu chambre eza sacré yango bozomona bamabala ebele kota mbutu yo kotisaka n'importe qui na kati ya chambre na yo moninga kobebiselo libala oyebi mutu okotisa na chambre te chambre eza place mutu atiaka mutu na ye chambre eza vie yango mutu akoya kaka bwakeli eloko na kati ya chambre okomprendre te banda moninga moko aleka na ndako na yo na kati ya libala no kimi ezalaka lisusu te parce que laisser aller babwakela bino eloko na sa mbetu babwakela bino eloko na mbetu oyebaka te na baarmoire soki na kweni na chambre moninga ya mvutela bino chambre omonaka libala ekoma na mbutu mpona nini oyebi esprit oyebi motema te cœur de l'homme motema ya motu eza mabe kotala taylor makambo ozobimisa ozalaki bien na moninga mais bokebaka na bato bazalaka tozalaki bien tosekaka bien soki tobebani obandi koloba kobenga bato nyonso bokeba na manuela alobaki boye manuela tongaki yo bashu bopeze tokima baproblème ebele ezoyela biso na mabala parce que basi ebele toyeba kogere te toyeba kogere minoko toyeba kogere barelation ozoblige te mwasa libala na ndako noko bato bayaka nga manela kitoko ndako na nga bato bayaka te mba ndako na nga eza mutu soki aye mutu wana fo azala base aza ndeko kikamarade kute me ndeko mutu wana obenge kamarade me obenge ndeko na nga mutu aye otala nga tokeba na bato tokotisa na bandako moninga mosu ozokotisa na ndako yaya aye kotala yo bashu na nga nayebisa bino makambo eza ebele baréalité eza ebele na mabala ezofanda te parce que basi ya mabala boza sage te yo na ndako ya libala okotisaka motu nyonso yo na ndako ya libala eza na kamarade mosusu ayebi ke ozoya kotala ye na mobali na yo bashu bofungola na matoi boyoka na makambo mami na bino azoloba bakamarade mosusu ayebi ke yo ozoya kotala ye na mobali na yo bozoya kotala ye to camarade na le contraire azoya kotala bino mais eza na bilateli mususu ba camarade bazolata yo zoya na ndako bashu bozala na système ozala na mama puta bapaya il faut kolatisa bapaya na bino ba camarade na bino ba tia mutu bakata po ba problème ebele to okuta na ba couple camarade musu ayebike akoyamba ona mobali na ye bashu niveau ko bongama nana bongama bongo te banda bozala bino mibale abongami kitoko beta sexy ayebi ke ayama moninga na mobali na ye mais niveau yo na kolonda ko lateli donc on lata d'un esprit que pour mibali misu na bango etalaka nango partout mibali misu na bango mobali akobeta donc tant lezo le kana biloko na mikuse mobali esa calculer bino bato bozana ba camarade basi ya mabala oyambi camarade na ndako bovandi na ba camarade na mibali na bino eza na ba camarade mususu baza na ba faso koloba moko boye ba opesa ba code de na kati ya libali na biso yo mwasa libalo omemaka mobali no partout bofunga no matoi bozala botala ba genre ba ndaku nini omema papa ndaku nini omema père mobala libala yo omema mobala libala pa ba master mo ba cha mutu bakata ba masolo moko boye muninga azobeta mobalo azapeko likoko mobalo atimba o comprendre yake master camarade na nga apesa nga dia ba fait vert mukono récupérer na kundu lupin enta masole de kakitoko bashu eza na ba fille belé boza abo landanga bino musala na bino bomona ke boa ba danger ngami bala ba copine nga ba lelanga ngami bala ba camarade nga ba krakanga ngami bala ba copine nga ba draga kanga ye base belé boza na langage wana ba krakaka yo te ba comprendre que oza facile yo ndenge nini mwasi se respectaka mibala ba camarade no bayaka ko draguer te posa danger ba comprendre de que yo pena oza sopete kindobika wa petit mo facile parce que ba langage mingi to utilisaka oza devant mobali ya muninga oza devant camarade ya muninga mobala muninga yo za camarade ba makamuni yo zoloba po babiloba masolo mususu mutako beta po za ba fi mususu masolo mususu beta bi nga pena nena zala boye nga mobala mutu alinga na olinga ye
ozo pesa dia mobala muninga code so mobala mutalingo olingana ye na bano vivre na jomo roboye ba fi boke bana ba master bana masolo ezanga tina devant mobali na yo a pesa mobali no de code omona masolo mo boye ezanga mutuna makolo devant mobala muninga ngakala to nokula omona pena mona mobali mo ba olanda ngaza ni femme o marié mais na lingi to lingani pa to lova ne kitoko so mobali wana mwasi na bengi ngai ngakuto omona na oloba kutu ya na oloba wana esa mobala muninga bien omona mobali ya mwasi wa ya mbala wa bengi ngata wa bengi na kati na telefone na oyamba na ngate wana zo laksa mobali soki olinginga ngata mwasi na fingi ngana kanga munoko na bomba secret bolambela maloba ba camarade na bino so bamono za na camarade abi lobela devant mobali na yo kata ye makolo na ndako kata visite chez masa na yo so ko za na camarade so ki ozo kende visite ko visiter ye to ya yaka pa na bino aya aka na bilamba sexy ya za la kana bilamba sexy ya na banda kwa poto eza bashu banda kwa poto eza na espace te comment yo ya na ndako muninga za ko femme mariée yo yaka na biloko ya mikuse en plus pe ba camarade ba yaka na biloko ya mikuse na ndako ba ninga bazala bitambola tambola fleur kitoko bolinga kongunzama oyi na ndako muninga mobala muninga vanzi muke oleki kuna na balcon journal lelo mbule wana tindiki lisoko journal lelo mbule olati mabe ozotindika masoko mabele nyonso eza libanda mobala muninga so bozo solola miso ezokwea kana malolo na yo miso ezokwea kana mabele na yo bashunanga koyoka soni te mupaya soka ye na ndaku na lati mabe kende kozwa liputa bapaya latisa ye ngana ko latiso liputa na ndaku nanga soko za masa nanga wana bilatela muanja na ndaku nanga yo leka ko mobala kotala na ye po miso ezalaka na mwe mpoli mobali pe miso etala na nga place mabe ezali pona ko kimaka makambo susu koyoka muninga soni te pona makambo etali bolingo etali love olali balali yo mupaya ye na ndaku noko mabele eza boya ya oko edike ye kanga mo elamba boye kanga mo elamba na kangise mo elamba yo je na ndaku nanga loko muto oye komba mabele tutaka na plafond tutaka kingo esangani na kingo ya olateli batu legging awa nyonso ezotangama donc awa ko so muta otalo eleka mona elongi wa mona awa olati bilamba mabe zwa liputa bashu koyoka muninga mwasi soni te zala mungala oyo za muluba oyo za mutetela koma na karatera bangala kubuka na te obile sita tumba yaka sheri yaka zwa liputa latana ata liputa soko bimi pona ndaku nanga loi ya ndaku nanga ngam na dirige ndaku nanga soko bimi libanda lata ba biloko na mikuse je m'en fous mais tango zo yana ndaku nanga na latisa oliputa parce que to kimaka makamusu bashu bino bato bolingi ba camarade po ba camarade bele to yamba bango ko kanisa te mutu nyonso asepela na libala na yo mutu te sepela na libala muninga mutu nyonso te sepela na sengo muninga bashu nanga surtout bino basa mabalo bozake est-ce que boyebaka ke mibale bele ya mabala mibale bele to bale na bango ya mabala balalela biso bandeko ba propre sœur ba petite sœur boyeba pourquoi bashu boyeba ke mibale bele ya biso balalela biso baleki balalela biso ba grande sœur boyeba pourquoi balalela biso ba grande sœur tozana ba laisser aller surtout bato bazalake na vandisa la grande sœur nanga na ndako yo mwasa libala ovandisa ya na bino na ndako yo mwasa libala ovandisa la petite sœur no na ndako yo bino baba basi ovandisa ba ndeko na bino basi na ndako bayebokeba makako alala mama likola buzoba likolo ya balesale na ndako ya libala tango mutoza na mobali no na ndako bashu mobali na yo soka avandi na salon leki na yo grande sœur na yo bakoki ko vanda na même place boyete na mobali na boye biango asi boye bango bashu basa mabala ponga basa bandumba nge kiparamekala ngate basa mabala mibali na bino to boyi ba famille te baso bozo vandisa bandeko ya yaya na baleki na ndaku mibali na bino mabala baza na droit te bavande de sika moko boye chaque fois soki baota la filme ba filme pe ya lelo omona yo zo lamba na cuisine yo pesa confiance
leki na ngana bofi na yete leki na ngana bofi no tika bango bavanda na salon chaque fois batala ka filmer si ba filmer pe lelo eleka impolitesse kota na ba filmer magoda au moins pena mwasi na mobali magoda na filmer mobali na yo na grande sœur mobali na salon mobali na lati culotte atie makolo na mesa ba otala action e comme na action magoda ba otala sikotom na moment magoda comme na télévision mobali no na grande sœur ba osala lelo ba beti kara ba komo mesala mbala libose sala moi choc ba mona magoda bof amoni magoda na leka moi sine et sala moi ba o chekane ba moni leki lobi lisusu ba tali sous film na Netflix action sur bandi mobile no pe bien kilote ati makolo na mesa leki no pe kuna bandi kota magode bandi babandi ba oni bale batala ni ba komo seka sentiment et comme yaya to batela mwasi na mobali basangisaka pondu na tabesika mokote basangisaka pondu na tabesika mokote to yeba ko kima ko evitaka ba makambu ya mikie ote mobali na ngake kishasa leki na nga bo contrôler ka beau frère na bino yo chaba leki na yo ocha ya na yo na leki na yo to na grande sœur na vandaka na ndako bango babima ensemble na makambo bimate leki na nga bakoma bango bimana ya na mobali na nga Jean-Pierre bobima na Yvette ko bobima na Yvette bobima na petite sœur bachou yo mwasi alibala opesa confiance na leki na yo opesa confiance na ya na yo ya na mtabima na Jean-Pierre bakenganda ya na mobali na yo babima na ndeko na ba ke ba soirée ba ya alcool omone loko babengi alcool kane basimbanga ya Jean-Pierre na bijou bangwana ya Jean-Pierre simbanga basimbani ya Jean-Pierre na bijou batambolaka masanga o comprendre tellement laissé aller leki yo mwasa libala confiance leka mobali na koma bokata na yo azokata na grande sœur to azokata na petite sœur parce que bino mo botiki porte polele surveiller ka beau frère tant azo surveiller beau frère bof kuna pe moko ba rumba babina ka kole serré tolo aleki no ka boepa ya Jean le tolo no boepa ya Jean-Pierre siko yebisanga bakolana na tendenge nini to kanga ba porte ya mikie na kati ya na bufozela na discipline place papa za foko eba kopesa ngo respect makambo mikie na kati ba napu na biso basi ya mabala to eba kokanga na ba porte na ba camarades na ba entourage na ba famille to batela mibali na bino bo batela mwa mabala ko to sa mwa sage ko olinga ba camarades jango zo mona Mirabel tika bo mona ata makambo aboye komisa mobali no zade na mobali ozana bana mobali na ko ma camarade na yo bolingi ko pesa confiance bino basa mabala confiance na baninga bando botama baninga nyoso zalaka na bango tango bando botama si lelo to changer combien de camarades surtout na mboka poto ki camarade apotela kwa molima coronavirus ki camarade ngomela na ngote za na virus ebela ka corona mala ki camarade apote bela ka corona monde ka corona ezake mutu musu abeli yango grave akufi mutu musu mona bela ngo petelo kwa fièvre eleki nango ndenge ki camarade apoto kombo nango coronavirus ki camarade apoto za na coronavirus kota malembe mutu azoya kazo linga yeba yo tango ko lakisa yo zali po kongala linga ka ya a comprendre mutu bakamashu ki amitié to sala bino basa mabala na baninga to sala ki amitié moko eza vrai te to sala ki amitié moko boye mutu azo linga ya ayeba yo vina yo oganyaka ndenge nini bo travaka ndenge nini po soki olandi ba audio oyo Taylor Vandam azo lobela Mirabel ezake ayaki na vie ya muninga po a détruire ye akoma ebisa muninga yo zela totangaka na okombo mutu boye la vie est belle totangaka na okombo Rich Mayabu motema DJ Mayabu totangaka na okombo ya Nel Ballon d'Or soko moni moninga bozalaki na ye bo incomprehension kotia comme na molimo abengaka mokili mobimba lobaka makambo yo loba batu ba show bozolandanga boke bagana bato oke bazalaki bien babebani moko ayo kobenga yo yebite totonga biso nyonso bashifuni
champion baji funi parce que na yo ki na kati ya ba audio alinya kabola yo na petite sœur na yo na grande sœur na yo baji mutu atongaka ye moko te na vie mutu soki atongi c'est que ngana lobaki yo po tie liloba mutu jamais ya atonga ye moko banda ki kotonga yo vandinye non biso tout otonga ba shunanga mais bon lingaka te soki batambolaki baliaki bameli babebani na ndenge na bango mutu wana a osé kobenga yo akotisa yo na ba problème na bango bashu ata likambo babengi yo eza ya solo bondimaka te bokotaka na loyenga makambo ya batu te na vie balobi mibatela nzambo batela yo bozalaka na loyenga okotaka makambo ya batu te parce que tant bazalaka bien soki vraiment si réel mutu wana lingaki yo tant bazalaki bien na moninga tant moninga na banda kotonga yo pona nini alobaka te pona nini kongo na yaka koloba soki batu babebani nde okomi koluka batu molimo wana nde tozoboya na 2022 tozoboya molimo wana balobi na balobien 2022 eza makambo bien to ana posa pe na internet yo soko sala makambo minene na internet yaka pe teka otekini ozana nini na maboko bozaka na kilesbien na maboko tozaka na kisongi na maboko toaka na molimo ko détruire toaka na kinto tina 2022 bashunanga ba age ekende toi penser pe na makambo bien ko sala na vie eza nga na soutenir finio so yebi kaza fille média toi pe na posa to mona pe ba cerveau net biso ba manelo to ya to teka no buzoba premièrement nga na ya na internet na teka buzoba na teka mafinga na tika mafinga na défaut mais lelo pe na lakisi pe mokilike en dehors ya rando maman responsable en dehors ya rando maman na pas vandi si public na ye azo pe sa conseil boye to na tsana ba qualité te bino bana bo bana 1900 na tanga mobutu tina tanga fati beton to aka na mafinga 2022 to na posa mafinga te ya na série biso ba manga to finga to sala ba rando to mona muta telemate nga nde na vanda bo na internet colonel maréchal pourtant na ya na tanga na tangi na tani tata posa na mutu moko to aswa na 20 personnes même moment c'est Manuela Kitoko mais tant que na vandi na réaliser na ke na rando wapi nazana batu muso mona ke otiki na défaut na yo sala rando te na 2022 batu bana posa makambo malamu to kotisa batu makambo malamu bata internet bino batu bo umeli na internet to umeli ka ne loko moko na vie ya mutu fo ezala rapena ba changement de fréquence ba yeba ka show tala lelo Manuela obo yeba ka show Manuela pa opesa conseil kongola kanisa ko pesa conseil fo zala mutu za mo sa libala non yesu abana kote na ajini yesu abana kote ya bankulutu sagesse nzamba pesa mwata na mwana 5 ans mwana 5 ans poza na sagesse pe apesi mutu conseil esimbi nazande jusque na sagesse na yaka na kaboli expérience nanga pona ko pesa batu el message ya malamu ezoluka mutu azala femme mariée non ezoluka mutu azala femme mariée te po mutu apesa mutu conseil ezoluka azala diplômé atangisa na université non eza bongo te na congolais na kati ya communauté zake muto ya bala yene mutako pesa conseil mais eza na bato ebele baza na kati ya mariage c'est les tonneaux vides ba tonneaux vides il y a des bourriques na kati ya mabala bazo produire eloko côté na génération eza na basi ya mabala ebele basilisi bandeko na bango basi na bandeko na bango mibali bagu ya libala basi ya mabala moi ngana yaka boy je suis Manuela naza naza ex fille o asala rando afinga mabo na maka na bo ma identité na ngate naza olinginga merci to continuer ça olinginga te bye bye bloquer nga le choix est clair nazalaka na kanga mututé mais na yaka na kaboli na ba oyanga expérience ya vie parce que basi ya mabale belé bo silisi biso ba ninga na bino guya libala kindumba basi ya mabala kometo omona na ba Facebook bo pelisi ba caméra pona côté ya ba génération pona côté ya lem susu ba biso ba oyo tonto bandaka internet ba shunanga mutu na vie kolinga batu ba yeba ote nga Manuela Kitoko na yaka internet na lakisa ka bino kota ba ya buzoba na nga parce que na tikala jamais na vie na nga na linga mutu a comprendre nga te soko na comprendre que comment comprendre nga na yaka na système mususu nga Manuela Kitoko na bino bato ebele bozaka étonné oh moi na wana mutu apia conseil Manuela na ndinga finga ma mabona maka nanya nzimaka ke na kati ya Manuela eza pe na maloba malamu
Non, non, personne. Donc, nous avons pensé que ma fille internet, oh, vous avez mbiaka internet. Boya na to tete na monde ya conseil. Boya na activité ya bien. Communauté na biso eloko na linga na communauté na biso. To zwaka ya malamu soki muntu oloba likambo eza pena na nzela. Communauté betela ke maboko. Ba fille internet. Boya na bo présenter makambo ya malamu. Eloko boya kake te otie muninga baka. Tozaka na vie ya kento, sorcellerie. Muninga avancé te. Tozalaka biso nyonso ndenge moko. Mamela zonga, mamela donc tozaka na vie ko benda ka batu. Non. Toi na posa batu na internet iko, eza na batu mususu bavandi na bandaku. Ngama nela kitoko na yaka mena na lendisi mutu moko boye. Oke likambo moko komela kiye elekeliye. Oye batina banda wapi? Metanga zo mona ngama nela kitoko. Na ba conseil na pesaka, na ba domaine tout. Na makambu tout na lobaka na internet. Ba preuve nango eza côté infidélité sur la bina pèse infidélité conseil infidélité mibala ngamo na kutana nango monde ki ombanda na kutana nango monde ya divorce na kutana nango monde ya ba camarade ko beba na ba camarade loko pamba na ekutana nango nazana makambo beloke escroquerie ba pasteur to kutana nango na mona nyonso mutako ko mona na vie na tangu kie ezali kambute ke yo balate oya ko pesa biso conseil ba o babala nani yo nana yebisi yo ke yo ndengo bali lobi no yo yebi nga yo plata nga na balaka yo zalaka telantela lelo nga na komi telantela yo zala kacha libala vie c'est comme ça tozo kabo l'expérience tozo ya malamu bwaka ya mabe to tika ne ko soutenir makamu donc soki na bino bato ko zolanda biso na bato ke bazana ba internet ba futilité to komi pena ko chango libaya ndenge bo chape na bobike Manuela to lingyo na conseil pour ceux qui nga na telemi na conseil boye et ça parce que public nanga bolobi te pour nga na banolo banana de public so ibo tali ba life nanga ça fait longtemps na komaka 100% rando pour na muto alingi rando na komelio po yeba 100% rando muto alingi conseil na komaka 100% conseil na banango banakala pour na comprendre kike naza na ba public koto ya mabe na public koto ya malamu sikoyo na yo remarqué public ya conseil e betinga mbala moko boye bo meninga world public ya conseil eleka ke belé par rapport ya public ezo soutenir nga na mabe na ba rando na mona ki ya rando eza muke public ya malamu eleke belé sikoyo na vie balanda ni balanda majorité ba soutenir nga na malamu nde lelo bomonanga soki na teleni awa na conseil na lembi na kiti ya ngwande na nga eza par rapport à public na nga parce que soki be bino bozo sala ngo les mêmes choses na bandeko na bino yoke bomoni ke boza na besoin na bango basala makambo ya malamu botiela bango libaya koto makambo ya mabe libaya soki mutu osala malamu bo soutenir malamu bato boza na ba public na bino o bolingaka bandeko mususu bo soutenir bango na moment wa sala mambo malamu boye belé na moment wa sala mambo mabe bo kambiki parce que elingo ko maman normal na kati ya communauté ba fille ba maman mikolo po to koli to ana bana ngana ana 56 ans na ana j'ai 56 ans bientôt na kokende ba 60 ans mukolo ba Nick Maluka mais faut to garder bands to zala pe na mon message na ba leki na biso na kati ya communauté to sa mikolo to aba mikete parce que to a des parents to ana bana ba ben to ba responsable to yape to pesa ba to la ça pe na posa na mona pe ba capacité ya ba fio bo umeli na internet eleke boya kake na lembola kiyo yo mona moso zo tout à toloke o lembola muninga ça kindoki c'est la sorcellerie Taylor Vandam et ça sorcellerie les lesbiennes hein to tikela mo mindele ba tout la tolo moi je suis lesbienne mindele comme na normal biso na Congo na nous fati à permettre te ba pede babalana na permettre te ba lesbienne babalana donc ba mbwa babala mutu biso na makambo ne komi na Congo te donc eza makambo ke to wana droit ko juger mutu te garder bandi na yo sala ngo na nkuku ki lesbienne na yo tutela motolo na nkuku mais ce que komi makambo mo komi ko toucher biso nyonso na internet wana oya ngata na tike na kenaka na mutu na parabole te mutu amelaka milangi na internet azate omotanga na yaka na lobaka parce que likambo na moni kiza normal te il faut na yala tia photo na ona la que mama e
to sepeli na makambo ki lesbienne wana te Taylor Vanda tika muninga kimia ki camarade na bino africain et comment ko lekela nga nini amwe sila ba te ki camarade ko ya kindo ki ko banga na batu ba chou to lingi ko kabona na kimia te to en tout cas ba chou OK ba na bato ba yaka gentil na ba vie na biso et ya na sepela na yo na sepela okani na mona ka yo bato ba yaka na gentil na volume na 100 baza bato OK dans futur bangonde ba komaka maman na binemi na biso ya vie parce que oye na ba gentil ebele muninga fungwele li porte na ye ala kisio bolingo ala suka na ka photo tcha baninga bambeli il faut to lukato détruire muninga okuta ki muninga na vie na ye ya bien pour la nini tozaka na mutema ko détruire mutema wana to lukato senga na 2022 bana basi ba africain to senga nzambe laver la cœur na biso ba cœur na biso nzamba asala laver ba makila na biso parce que makila ba africain et ça la sorcellerie moboé tout ça ba sorcier inconscient li pamboli ya muninga et comme lokola li pamboli ya muninga et comme ma beba na minoko ba ninga ya lelo nde binemi na biso ya lobi ba chou mutu aza lelo meilleur ami na yo na minitio so eka nzamba pamboli so ozaki célibataire mukolo zwa libala kaka meilleur ami ozane na 2022 ye wana okome ennemi na 2023 toza na bato ke to lingika tozala ka na même ligne toke bana baninga ba linga batika biso tozala biso nso ndenge mo non muna mutaya na mokili na ndenge na ye mutuna mutazo luka na ndenge na ye ko linga te muninga garder même ligne non soki omoni lelo bozaki na muninga moko ozaki célibataire ozaki pauvre ozaki ne l'autre côté lelo nzamba pambolio makambo a vie ezo marché soko monika binemi ba komo mata bana nzamba pambolio comprendre que ba kadia mpemba bato kotika bango wana il faut éliminer bato belelo kwa ba madesu na kati ya mai ba mbuma mabe fe longwa senga na ba prière na biso nkolo longola ba mbuma mabe na kati ya ba vie na biso trier bato belelo kwa ndenge matriara madesu etombo makayango mo soke vandi na mai etombo la kabilo kwa mabe ane oyo to senga nzambe a trier abanda kolongola bato belelo kwa madesu na ba vie na yo ata otika liyo moko mutu atika la kaye moko na vie azate to tika la kana Yesu zanga nyonso nazanga baboti Yesu ndemo boti na ngai nazanga nyonso ya mokili kasi nazanga yote zanga tu na vie ko zanga nzambe te zanga ba camarade lelo bino bato ba okanisa ke na ko yiko vivre te sans Nelka na ko vivre te sans la vie est belle chou de moi na ko vivre te sans Caro de Monaco na ko vivre te sans Jean Muzenga na ko vivre te sans Caro de Monaco non muninga mawana mutu apesi confiance na mutu moninga malamu c'est Yesu ami fidèle c'est Jésus oya tika ka mutu te abandonnaka mutu te oya kotaka likambo mutu pe akomisa ngo na suka oya akotaka likambo mutu pe alongisi yo oya tika ka binemi na soni c'est Jésus camarade lela ko loba kote le lobi pa balukeli yo mais ye sorti côté na ba passe na bisenga linga biso donc to luka mingi to kota tato planter Yesu na ba vie na biso nzambe asala na makambo zo lingo sala nzamba biniso molongi ba démarche makambo no ba venir abana na botika la maboko ya bankolo parce que ba ninge bele to oza na bango to yebi ba kerte yo mona ka okendisa bana na ba kena pa camarade kangara bango suki ba camarade bele ba te bele bobota bana bazai na basuki bele lelo mwana pota koma libanjilo kwa mamongo bana bele apoto muninga abenda ba chance bana na yo bana bazara mayele lelo bana bakoma bazoba ba ninge bele to opusa ba kadia mpemba ba chou to fungola matoi mukolo nini to ko massage mukolo nini ba femme africaine 2000 mutu na vie face à la bilan ba chou mutu nyoso na vie face à la bilan na 2021 vie na ngele kaki ndenge nini komaka batu tozaka kana février ya pamba janvier sileli batebeli na ba problème février problème na 2021 problème 2022 ba problème mais mutu na vie faut révolter te mutu na vie faut telema shunanga soki yo mo telemite pour na vie na yo mutu ko telemela yo azate il faut te telema pour na ba vie na biso ke bi kambu boy na sali bilan makambo bele simba kite na 2021 na 2022 ko simba na kombo na Yesu makambo bele faut changer il faut changement de fréquence soko za ki mutu abatwe bele
Si vous avez qui à 100 personnes, comment attendre à 50? Éliminer 50 personnes pembeni na yo. Malem vous avez dosé. Je vais pas trier dans bateau bien. Si vous avez un camarade, Luka oswa pas camarade makambo malam. Tous va pas camarade éviter mon toyo. Aïe la coca ba combo bateau. Si vous avez un camarade aza awa chiou. Ce qui vous benga na chaque jour. Na chaque jour, on a sola 20 minutes. Na 20 minutes, on est à la kaka. 18 minutes combo bateau. 18 minutes combo bateau. Combo André, combo Franck, combo Julie, combo Nelka, combo Caro. Ozaka na ba camarade mo botanga ka ba combo bateau. Et kangara mapambole kangara bénédiction. Kotanga tanga ba combo bateau kangara ba mapamboli ba chou. Muto yozo tanga combo na ye, yazo calculer te mère de jumelles. Yazo a pensé makambo susu. Jango bo comprendre te banda bo tonga mutu moko. Banda bo banda lem sotie biso ba Manuela. Banda bo tonga Manuela. Bozo comprendre te que Manuela zo mate. Bangunya ba jaloux ya Manuela, bato bolinga Manuela te. Bo comprendre te que banda bo vendre la Manuela côté internet. Nangana moko Manuela na komo remarquer que bokoma ba escalier ya vie nanga. Soka na moni likambwe na chepa nazo mate. Donc effet ya ko vendre la kombo ya mutu e ben la lipambo lipa mutu wana. Nzambe aza nzambe ya défi. Na yebisa bino na secret. Soko linganga mutu te. Kotanga kombo nete obeka lisolo nete. Effet ya ko sala réunion pona mutu moko. Bo vandi bo sali réunion. Bo limito diminuer. Ye faut avancer te. Ye maloba batu eleke belé. Nzambe azali azalaka juste. Nzambe azalaka pona bato babua kaka. Nzambe azalaka pona bato yo mokile moni tina te. Nzambe asalaka bikamusi na muto yo bato balobi ke yete. Siko nzambe ya kande place wana. Pa ya yo mutozo mona ke ngai nzambe osala te. Nzambe asala pona biso ba Manuela. Eloko ezanga tina, eloko babuaka. Eloko ke batia limite. Nzambe ya pona biso ba oyo. Tango yozo vanda Yozo lobaka yete yako avancer te nzambe pas otindika Manuela avance bon donc tozo pousser ba procédure ba vie ba ninga yango bato ebelo bilo botonga na ba vie batu wana bazotonga yo banotika na liputa na yeba uniforme la taraso na journée de la femme na neni ti lelo za kana liputa no ko somba esikate mais muninga sombi ba jik muninga tongi meuble na Congo muninga fungoli si maison africaine muninga zui mukanda bashu bolongwa bokabwana no na bato bayaka kaka ba les ondi ba lobby omona kite oyoka kite toi na bana toi na posa ba camarade ba bakisela biso implice rima mama na Marceline Pemba bato ba bakisela biso implice lingo za na camarade ke yo bénéficiera pa na ina makambo pe na ba conseil na makambo ebele ye pas zora makambo bien pa na yo to boyi ba camarade ba ozongisa biso sima na tala ma omona ki Marceline te salingani omona ki ngali katacha ki suki moko blé tozalaka ti lelo makambo tozali nango na bo jeunesse tina ki bo mama tozalaka na vie kotala ka sac ya moninga yango na Facebook ina lata ki nini elamba na lata na sepela nango te surtout suki wana balisaki bien te surtout eloko boye basalaki yango bien te yo ozalaka mpona kolanda emoni te ke mobali na simbaki ye bien te eza na bato mosusu bana songi moko elekela donc indoki wana eteleme botala bambuma na kati yalandaka na baposition bafoto ya bafamille ya bato omoni te mobali tangi ya simbi mobali le mobali na simbaki na bisoko te asimbi na loketu te mobali ngona tina photo ngazo donc okoma na journaliste ba vie ya bato ozo yeba te yo vande sika moko pour landela ka ba vie ya bato yo landela ka ba vie ya ba rimana na mona kwa za sans papier na remarka na Facebook na voyageur te na mona lokwa fio na za na mukanda te donc yo koma na ko sala ba débat ba vie ya bato abiyo ko mona ngo normal copine moko bo abenga kayo pour atteindre ko ba vie ya bato bokoma ba journaliste ya ba vie ya bato obi ke fio bana tuzarane ba mi na remarqué fio a voyageur te azana mukanda te yo pokoti na kindoka muninga leso kindoka kimukolo yo pokomi mais na mona lokwa zala ke rester na mobali na ye mobali ngwaza mobulu garçon na mona commentaire ba fille belé donc bokoma na bino ba fazer na Facebook bolandela ka ba vie ya bato balia kinini baloba kinini basala kinini mais restaurant na bakendaki na mona lokwa restaurant na bakendaki za ba turc eza ba restaurant mindele te ba okosa biso Rich Mayabo okosa na mona ilokwa ba video Rich Mayabo asala ki wana kota imo chino te Rich Mayabo na mona kota imo chino te okosi biso ezaki année passée donc yo koma noka la vie okoma ka kolandela tout tika no ba camarade oke
Au moins, on a mis balle, on a mis Nzambi wani nzambi wa mushima nzambi na kina kozwa mwasi aboye wapi buri tono vide na mobali na ndako koma mono tono vide donc yo za na masola malonga te ya vie yo so bobenga nika na camarade ba mama niko po ba basa na ba deka basa mabala ba mama nikolo basa nikolo ba responsable donc yo ka so téléphone eleli o sola no ka buzoba moi ete shunanga pardon ba rando ba manelo e boma ngati Jourana kuna succès biloko. En tout cas, Manuela Bomanga. Moyen te na yebisio na monaki. Pere qui ne mukona ne tombo maraboye. Donc yo koma no ka songi. O koma FBI ya ba vie abatu ya yo moko vi ozotala te. Siko yo to mozwaka tam. Ya ko tonga ka tombo la téléphone obenga ba muninga ba papa. Boye de biso ta ba mama. Biso basi to rabato sentiment. So moni moi sino benga ma mutu moi benga moi sino trop po ai amemelaka moi sino makambo abatu papa kata moi sino relation na bajara basi ya bongo po okoza la tena libala noto ana bana to me mapi makambo sika na kati ya bandaku mobali pe mukomso ayoko zo sola pe makambo ya bien oyebisi pe moningo biti ma copine obike ba poto ne ba jango ezo kende na bakini photo sala tuto bonsa mboka kongo ndenge ezana pena ba salite e mati trop na ba Congo ngana obulenga ngane na mundibu boye na obule na kisantu na kene kotongisa mama na flat na kisantu na obule na kotongisa mama na ndaku na kisantu na kene kosala ba bilanga na kisantu na kene na tshaba ndeko na bazala na mboka kuna na kisantu na pesa bango ba misala mutoya na mwa masolo a vie boya na masolo zo pesa vie masolo pesa l'argent parce que net au vendre na ba vie boy to na posa to zalaka ba umbwa mindele te mais to na posa que na venir na futur to comme pa mère boss ba maman lupango to vendre na ba vie ba social oti wapi to so le faut ba to bazo yela na masolo mo boy so fungolo misu ba business ozaka nga manuela ko kana ngako na nga makamba ko teka te mais mutu mo so manuela cha esprit maneno za nga vrai chéri so koti na monde lamba o teka forme au côté là parce que comme on a ma cambo te kaka maquillage te kaka perruque te kaka ta suke lokoni te kaka ta nguba te kaka ta mapa bonbon on se bonbon mutazo elo makambo so bakisa implice bana na biso mikolo ba ye minene to ko sani pona bana biso mikolo nde ba ye ba minene bo to ko sani to komisa bana na bale to komisa bana na piscine to komisa bana soki na sport salle de sport bana moi mikolo na senti moi respiration bana et ça moi likolo ba pema bana fo ba bougera trop fo ko boto la bana ba nitendo ba biloko ne kim samayele bo solo moma mon bala so ka pema masolo ya ba foyer masolo ba vie qui songi soli to boy na 2022 ba shunanga vraiment o ngama na bino nazaki na ngoko loba po na yeli pena bato a Lyon na yeli pena Taylor Vanda ezaki ne mingi wana donc mabende to boya malamu to accepter osale loka malamu to betelo maboko mais soki likamweza mabeto oloba sope likamweza malamu ninga salelo wa malamu ngana kutani nango mukono sala life na oya ko féliciter ndeko mosi ndeko na beti mama na lokwe ndeko na solo lie ndeko na salelo mo va bien to yo kunisa pourquoi pas ponga mangena kitoko na sepela na ba fille ba jeune maman to maman na mosi kitoko fille mo bien mo sali bala na mobali na ye makambo bien zo kende na vie bo sala makambo bien na betela bino maboko obetela bino maboko vraiment o nga nazali nango lelo bashunanga ya osola na bino yango wana Lucienga Lolita de Pika Safi Julia chou de moi balobi Caro de Mona comme tema ke pas di Weston o mangela kitoko Mirabel ma chou de moi soki pe na yoki makambali ezo sila te na banoya kolakisa ba dega ba biloko bo sala to tiela na bino pole musu volume na bino eza na se mokili na ba kilo na bino ba mona na ba buzoba baso balela ki mbongo libala bo ba célibataire te bo garder ba titre na bino bo ba célibataire te bo se respecter Mirabel chou de moi Esther Bambote na yo Magdala Fioti Kiala balobi ye moko Anelka Ballon d'Or ba bi chou na ngamona monie Julema Claude chou de moi Claude kena wapi babenga ka la vie est belle chou de moi soda makasi na lela au fort nela pupa okena wapi balobi aigle jaune nela nanga babi nela motema vie Gilles
Vous allez bien vous garder ma bande. Bassa magala. Ma bala. Toi, un système de 2022. Garder bande, c'est respecter. Vous oba mon panzi. Contre-mire. Bah, ouais, ngai. Na lingi bino vraiment mingi. Viens na kepa di Weston. Mon bal moi boga. Monte ma carreau de Monaco. Mon bal a fidèle na carreau de Monaco na via moto. Babi ya moi moko vient na nga. Venanga boga mobala tike la mana défaut jamais zenga les disciplinaires qui topologie toujours ou melana yo venanga 4 minutes balobi débord imbattable na kati ya Lyon un champion balobi ye moko baji funi likofe leki mbasu na douleur ye mo acha ngona boy tala likofe mabe champion ba mbote no lo sako ba oyanga vraiment tous ensemble, on est ensemble toujours. O ezama minabino, merci na ba onyos bo considérer nga o bolinga mami na bino. Moi ça lo ngwaboye akoma ndenge nini. Mangala kitoko la bino ayaka ko bina pona likambu na mutu te. Nga nazala na TikTok te. Donc na TikTok na ngeza Facebook. Ko bina eza gratuit na mwasi basala nzoto po ningana. Donc na banda de ya ko bina kala. Donc eza mama na idéologie na nga, ngam na ya na idéologie na nga. Avant banda life nanga, avant na banda koloba, na benda moi sentiment nanga na musique parce que musique est ça la nga moi niekesi. Yango mama ya toujours ko bina. Ma bina soute ko bina problème te ko bina ezara bien et le ngola ba Grèce na obina o longola ba AVC. Ce qui AVC mo evanda na loboko. Tango zo ya ko bina chocolilo. Chocolat. Donc, aujourd'hui, misa maladi, mutu na vifo sekaka, mutu na vifo zala nesengo. Donc, mutu nyo sa oya pembena ngala tiso manto ya mawa, manto ya tristesse. Il faut to boya ba mutu ana posa bato bo memi na biso ba énergie positive, pas ba énergie négative. Yango mona mami na bino tanga yaka, yo so za mama bana. Obota moko, omitika katanga omona ka Manuela, abali ko kata dan chocolilo. Na ozomi tuna yango Manuela kitoko azwaka sentiment wapi babi sengo mo na yela rabino na ba life na ndoko takango wapi parce que vie a mutu intéressant ngate na milinga na ngai moko nazaka na sengo nzamba kelanga bien nazaka na sengo nzamba pambolanga na bana nazaka ke sengo na santé malamu ba shuna ngakolala kolamuka eza na mo gratuité to futela ngo loyauté nzambe tanga pesi yo grâce nzoto eza makasi na yaka pena na misepelisa nzoto po eza nebela za na posa bouger boye asala accident mo lokolo e permettre te ya nebela na posa la mswa loba boye aza na problème oya munoko me nganza masali nga grâce na za bien il faut na bina vie nyonso ya mo ya vie soki na kufi na ozonga lisute na ke libela donc nazo profiter tant na za jeune nazo profiter tant na sali taille ba shu na bolobi ni mikolo mami bolobi ni ba shu bolobi na mimba shuna na dingata bino bolula ngama mina bino mama bana 5 moi ça lo ngabo akoma ndenge ni différence yana moi ça zanga complexe moi ça pesa bino na yaka nde so na oya boye na lingana pesa sengo na basi obobota obolinga bomitika tango zomona taille ya Manuela ozomona mami na bino o vani pena yo mo pena deva TV na yo to deva téléphone olobi ke ngape fona okende sport Manuela kitoko nene aboti bana 5 a garder taille nzoto eza bien ngape funa bano pakola mafuta donc bashunanga bobeka na defina mami na bino obite ngape na ye mungene mikolo mena tellement zwaki bolembu tango zomona nga mami na bino ponga na police de la presse Manuela kitoko na bino mbila na bino ba mama o baso babota o bolongola ba assurance tango zomona Manuela kitoko na opeso force nga na pesa ba mama force na opeso force obite na okonda Manuela konza le kinga ne lote. Il faut pas mettre à gazon bi ya konza le kinga ne lote. Ngapi na melati. Ngapi na bando kima mbangu na tongo. Tayo Manuela komi na ngapi na banda internet tala munene. Anelka nyongo na mafinga, anelka makrama. Mais le lope mani ya koma taille. Pona koma taille yo soko za munene. Po koma taille ezo senga ke discipline. Kata kolia. Bo kata kolia partir 22h kolia te. Il faut pas manger. Il faut pas manger. À partir de 22h, comme on dit, fufu, il y a un terrain, ça biso ba minene. Kata ko mela ba koka ba chou. O bo tuna ki mami zo sala ni. Na mela nga su biloko gaz te. Po na bana pe bazo ya minene. Na kata gaz, biloko tout ezaka na gaz. Na mela lisute. Na mela trop ba jimo bana to soma ya limonade. Parce que so zo soma ba ja carton bana bazo mela ba carton zo sila ka mingi. Ezo ba suka liwana ezo esa bana minene ko kimisa ba diabète. Na koma ko préférer na ndap to pesa discipline na tie nini ba nini ba kano na mai na tie jiwana
Mukie maye belé. Pona bana, pona santé, souka les habiletés pona ba santé à batou. Ezo ya ko vanda biso na mabumu. Surtout biso bato bota, babilia lia, ezo ya ko vanda biso bata ezo beba. Yango mto mi pe sa discipline dans ozo na manuela tout est possible. Ndeni ya boti bana 5 à garder nzoto na ye. Donc ezo nyonso na vie, ezo senga discipline. Donc yango ozo na manuela kitoko na yo kabola na bino ka bêtise te, mais na yo kabola bino nyonso. Donc ndena zabwe Nazara makambo ebele makambo nzamba pamboli makambo ezokende DHL eseyo DHL eye makambo bie ezali nzamba pamboli biloko ezoyaka kaka biloko ezoya ba marché ezoya nzamba zofungula pe ba porte po ngata na osatu makambo malamu na opesa bino ba conseil nzambe pa zofungula nga ba porte makambo bien prochaine life neno oyebisa bino na lingai nazala na opposer pona ya kolakisa bino secret ya choko na nga parce que tant oyo opesa ba ninga na oyebisa bino boza calme Boza calme parce que on a lobara yango pe salama. Donc na oya pena kota choko bato bolingaka choko. Na oya opesa bino pe koto wana conseil comment papa kolaka choko ndenge nini? Ndenge nini manuela umela na internet banazo ke na internet a umeli ba ne na mutu moko ta mona nga na yinda. So na na mutu ayebi nga na internet amona nga na koma mwindu atindela nga video wana na kimi internet. Parce que secret ni nezalaka Manuela a umelaka ezala hiver ezala na été comment Manuela umelaka na même teinture lokola métis et pourtant Manuela zaki chocolat choco frappa ndenge ni Manuela salaka donc na oyela bino na domaine tout normalement choco bakabola secrété mais ce que tant na oyela ba conseil motemo na fungola pour na bino bobenga ngatel me belé na privé na lobarate mais cette fois-ci na yesa bino na koya poto sola batu nyonso mbala moko bozui secret oaza na mato ya koyoka yoki basala ka ndenge nini po oumela na choko komo ko sala po beta ba cancer te na lingi bino mingi ba bizu ba bi Jansi Tumba Sita Tumba wana lek de moi master de moi nyonso de moi ndeko de moi maman na kecha vrai chéri de longue jambe balobi Nina la belle maman mokonzi na kati ya Rotterdam moi c'est mwindo ngolo moi ça bois comme moi ça mokonzi bazui wapi Nina la belle na lela bino tronga na tiki bino bye bye bashu check on a qui talk